boye ba ke KO o to gouvernement wana en place na masolo ya JB ezo pesa bango ba ki pelekese na bi ke batnu so tout ba benyinga vraiment de partout na l'accident et la kisi vraiment que boza ba congolais o boza na à l'écoute na ngai o bo monezo le ka siko na kati ya Congo na kati ya capitale sikoyo eza ba cinéma eza ba aventure na koyebisa bino pourquoi eza ba aventure nazo senga na Lambert Mende il faut yebango très bien que soki biso toye toya ko sala opération bino boza bato liboso to relaxa ke to kotna kata mabele faut bino nde to lia bino boti ko sala ba aventure pona bo komisa soki kanambe na bino nde bobenga ka rais ba aventure o bino bo sala yango to sito yebi yango ezaki liboso na concertation o eza maxolo a continuité à concertation na bango wana. Parce que na concertation na bango soit disant que ba diaspora ba yaki eza na récité. Alors bazo linga ba ko sabino siko na ba provocation mo mike mais quand même ba uti ko bango que auti ko bango il y a même pas 2 mois alobi na bilo que aselisi guerre o ezole kana kati ya guerre ezole kana kati ya Gomat. Mais ndeni guerre ngo esila kututé mais yango to zongeli suna kata masolo donc c'est na bande konanga botika na ko benga ngana pona pesa bino information du jour nano. Parce que l'aventure est belé, bobi ford na raison ningana erno surtout mais l'aventure to yebisi no ke o ezo le kanakini mutako tate aningana te calme ezali bazui ba groupe ba rwandais moko boye ba yena bango po ba tia moi désordre po ba créer moi insécurité moko boye po kanamba leka bala ba ke to surtout maîtriser situation po bino bon ndima toujours yé mais biso to zala bango mayele o to sala ngo za rapide pour te expliquer bino bazui ba rwandais wana.